Salut et bienvenue sur cluboriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi, Ndenaïb Sarabinou, que tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, Boyebi, il y a deux sortes. 5 minutes, Nazalakangai Moko. Et puis, deuxième 5 minutes, Ezali avec invité. Neti 5 minutes, il y a Lelo. Invité Nabiso Yalelo, on ne va pas se voiler la face. Boyebi qui est président de la République, Nabiso Félix Antoine Tshisekedi Chilombo Fachi Beton, Aoutaki Kozala, en France. Donc vraiment, personne n'ignore que na côté organisation et les qui malamouté, Ngaimoro Nazali Kolobela Bino, Nasala qui 5 minutes pour Nayango. Donc aujourd'hui, pour crever l'abcès, donc pour enlever toutes les zones d'ombre pour éclaircir Makambunyo surtout. Toyeba, on a vraiment aujourd'hui la bouche autorisée au Akoki Koloba na combo ya parti UDPS Azali Nabiso Lelo Awa. C'est le président Chimba Chim Oyazali président ya UDPS Île-de-France. Donc Azali Awa Lelo Tokoyeba Nyosotu Oyelekaki parce que Batebele Oyo Bazali Komibenga Biso toza ba Congolais, donc ezali clair et net, tozali ba Congolais au makamuna biso ya ba Congolais ezali entre biso na biso. Tomoni bazairwa ba komi ko yiba makambo oyo e comme neti ya bango, mais ndei tolobaka na français, le linge sale se lave en famille. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui na Zuelibino président ya UDPS Île-de-France oyo azali na biso wa monsieur Chimba Chim ako lobela biso nyoso tu elekaki et puis solution ni les alliés parce que les problèmes moko à résoudre, les problèmes moko les alliés nan stand-by, mais il faut que nous ayons une solution parce que toute peine mérite salaire. Chose promise, chose due. Donc vraiment batupé baroye balelo parce que les alliés kolobama kambe belé belé que oh bazo qui engagement nani bakomona quand même que nous les journalistes tous ça ba timbrete tous qui engagement donc ba epsaki biso parce que musala oyo ndenge na lobaki biso nyoso tout au sala rango tozali na amour en mboka et surtout tozali na amour ya président de la République na biso. Donc tosengaka mbongo te, tosengaka iloko moko te, mais tangu idée witaki ndengwana yangwana bomoni ndengwana. Donc je vais pas m'interniser là-dessus. Donc tozali déjà na bouche autorisée azali na biso awa. Donc on a osenga bino apesa bino mbote. Donc présent, bonjour. Bonjour, M. César Ngadi. Ça va? Ça va très bien. Malgré Makambo Ndenge Kendaki, mais quand même, donc, na IDPS, ça va, vous en avez tranquille. Non, tant que vous êtes responsable, hein, même yo parents Nandako, ceux qui, quelque part, bana bazo yima, c'est qu'il faut le croire, pourquoi bazo yima. Mais en tant que parent, je dis que ça va. Nous avons une présentation pour dire que effectivement chef de l'État a autorisé à biso awa au lobby que organisation zaki malamute. Non, je m'assure Jean Faux pour l'organisation zaki malam parce que personnellement na s'impliquant qui du début à la fin, sauf que bon la organisation nyoso 100% zalakate parce que tu vas prendre domaine à l'ologérité. Donc organisation zaki malamu pour dire que ça va parce que le oyo tous alliés en face nayo na bande comme Soussou tous sur la combat compatriote Nengo Lobby comme autre peu que le linge sale c'est lave en famille. Tout à fait. Donc tous en la famille, hein. Donc la famille, après il faut trouver une solution. Mais présent Chim, donc ceux qui tous l'organisation ils a bien été parce que l'organisation ils a qui bien tant tout banda qui kokuta na ba réunion donc pour rappel tokutana ki ba réunion avec président na ba membre IDPS tokutana ki susu na ambassadeur na nini na lobby que ezala ki bien tant tout ezala ki mena suka ata boseli makama malamu mena suka epesi kokoso ba loba te ezala ki bien biso tolingi vraiment présent tokutikela autant olinga vraiment o expliciter biso ndenge nini na suka biso ba journaliste baye ko saboter biso toyo ko zwa makambo esengelaki te tozwa ba journaliste na ba association mosusu donc tokutikela penza temps expliquer biso ndenge elekaki. Ok, ndenge balobaka na ko banda na suka te parce que le logo nyonso ezaka toujours ne bandeli zemi ezaka toujours na débit na tile mwana botami. L'un a le bien que tout s'impliquer qui ça veut dire la famille politique. Il y a
chef de l'État cache à travers IDPS, parce que j'étais là pendant plus de mois, tous les jours. Congolais, d'abord, je remercie d'abord la famille congolaise, Lelo. Pendant la bandi Moussala politique, on a vraiment que le peuple congolais a vraiment la maturité, a s'intéresser à Mbokanaye. Moi, c'est ce qui m'a plu. Parce qu'à travers Koya, chef de l'État, j'ai eu l'opportunité de rencontrer l'association, que je remercie, la corporation, Nayabino Peto Sololaki, sportif, donc presque tout le monde. En tout cas, Angouma wana na monaki angote, na mona angote depuis bandana bandi Moussa Nanga politique. Et ce qui m'a fort tiqué, c'est que monaki, l'ambassade n'a biso komi polele, peuple congolais a yebi kazaka na ambassade, au bazaka na diaspora surtout, parce que mingi bazaki réticent, monsieur Batikala ko komate. Alors, objectif n'a biso, c'est-à-dire continuer la dynamique wana, même après voyage à chef de l'État. Voilà pourquoi, quand il y a des mécontentements, biso tokola la te. Nga personnellement, nakola la te. Pourquoi? Parce que l'air te bandai ko solo la. Na ibsaki bande ko nyonso na lobi tozali na mboka ya sika. Et que chef azoya mingi pe ba critiquer ka chef de l'État voyage ka mingi na ba voyage wana zo dépenser mbongo ebele. J'avais dit na bandeko taza chef na biso oyo bazomona ke bazoya kaka po bapesa bango mbongo ba système wana ezokende pe na kosila. Alors na esengaki bandeko bayebi ke bazoyela ko soutenir chef ba se positionner o ba mona ke ba ko soutenir chef te bazwa ba disposition na bango, mais mingi bayebisaki nga ke no tolingi mukonzi na biso tolingi baction na ye tozosepela lelo bana biso bazotanga gratuitement. Mais curieusement, ndenge tolobi, organisation nyonso ekendaki bien. À 24 heures avant d'arriver à chef, il y a eu beaucoup de changements. Parce que biso tozaki wana kaka ko poser ba jalon. Il y avait un travail il fallait que un travail d'appoint au biso to salaki, ça veut dire mettre en place ndenge nini to biso to kanisaki organisation wana. Et récemment, tout ça là qui est en haut. Pour ceux qui sont là, à 2 jours près, on va charger que ça là, ça veut dire il y a l'État congolais, protocole, pour s'en sortir. Tous remercier l'ambassade Nabiso à travers son chargé de mission, le chargé qui dirait le papa Nabiso Chimba, Nabandeko Bajil, Moussala Nyoso Basali, parce que sans bango, tu n'as pas to mais il y a un fait. Le fait est que franchement, il faut tout le vérité parce que yo zalao, le baki vérité, il faut tout le vérité. Engagement mon côté zalaki direct boyeke bato bakoya ba pesa bango. Mais tant que tu es que le lot gratuité, bien sûr, il y a kotanga et bien, mais gratuité à Moussala, ça n'encourage pas, ça ne fait pas avancer la société. Donc, ceux qui m'ont sali Moussala, yango to sengaki en connivence avec Bandeko Nabiso il y a l'État congolais, ça veut dire équipe d'avance à président, que collation mon gozala. Mais collation n'est acquis définité. Mais et là on dit tout monde que ça la tout bas structure nous surtout et ça qui est là presque té, maintenant il compte kana une particularité, il y a sécurité. Mais même ce qui est dans sa globalité, mais c'est là qui me voilà pourquoi mon acquis, même dans le niveau de sécurité, côté à ce que c'est là qui n'est moi Kokoso, parce que en tout cas, tu as un visa qui m'a cambouango, il fallait qu'il déjà 48 heures, tu investir d'abord lié au événement, pour que tout le monde soit là, qui sont des voyous, hein, ça je l'ai dit, il y a des opportunités à se rapprocher, mais parce que non seulement volonté de la quitter, mais moyens, c'est pour dire que les chefs de l'État ne se promènent pas avec des moyens. Les Congolais, le peu de moyens aux Ezaki a loué juste dans le service, il y a point, il y a sécurité. Mais par la voie de l'ambassade, par la voie de bateau contre le chef de l'État, le jour à l'élo, répertorié qui, 20 noms, dans Zolo Basco, on a bino journaliste, et on peut faire une collation. Jusqu'à la preuve du contraire, moi je savais que les journalistes ont une collation à Bango. Mais le col à Bazute, moi je pense que l'élo en tant que responsable,
ndenge nalobaki personnellement mpe naza impliqué tozosala baeffort ya korapele chef de l'état parce que tolakisaki ye situation wana non seulement bajournaliste même situation ya baportique oyo ya sécurité ya mindele eza débloqué te baportique esalini ebebaki baportique oyo ezalaki ntango ozokota na salle ouais. elakisaki moto aza na eloko ya mabe te bien ke biloko ya mabe tokangaki yango grâce ya baportique wana même site oyo ya enregistrement ti lelo bakolo nango bafutami te. Donc en l'occurrence Lucien Ngando qui est basite nyonso wana eza badifficulté oyo biso toza nango. Voilà pourquoi en tant que père de famille tozosala tout de façon que tolever équivoque wana. Alors mpona bandeko baza mécontent nasengi bango nano bolimbisi pour leur dire quoi. Le chef de l'État, sur les moyen, na moyen, il allait décanter cette situation. Mais comme Azali chef, père de famille, la situation est à la table. Moi personnellement, je suis persuadé que parce que c'est un monsieur de monter à parole, que d'ici là, je pense qu'une solution est comme on en a pour te décanter. Parce que jour en Ezaki Kobana, mais continuité Ezali. Alors, moi je préfère que Lelo. Unité on a mona qui papa congolais to continuer nango parce que unité on a muteko sala que lelo force aux na diaspora ezala uni de façon que force wana muteko ko permettre que mboka wana et que deloso. OK donc présent siko ndebo moni eleki donc ba réunion les kaki bien mais après sur les terrains makambo eko changer au but dans avant 48 heures siko pour nakasi présent aroyaka kandisu na France ba décision nini yo en tant que président ozu pour que makambo boye en tout cas se répéter du souté biso tondimi ko endossé mais elo mona na sepelité wana nazo beta cete na comportement bandeko na biso mususu ba association ndenge toyokanaki tolobaki biso to na adresse toza na responsabilité tozali capable ya encadrer bato to comprendre te l'association bakomi komisa biso ba facture oyo toyebaki mutu na makolo te ba désordre moko esalami prochainement en tout cas tokoveiller nango parce que là biso nde toza comptable nango mais prochainement tokosala de façon que to travailler na bato bazana na amour ya mboka parce que là otomonaki eza lokola président Zoya mbongo Zoya et pourtant ce n'est pas ça. Nous devons il faut tout le monde na bakitira biloko wana toza ba congolais c'est bien sûr te mesana na babiti du moko boye mais il faut laisser ça derrière et puis chercher comment avancer. OK président nganingo c'est un peu clair na bato bazolanda biso donc siko yo en tant que président il y a eu deux pèses il y a eu ce que Oeleki, on va pas y revenir parce que Makambutu ezalaka makambu donc les camions sont ezalaka na solution siko yo nalingi quand même bato bazolanda biso donc baye ba solution nini ekozwa mo bien solution moko en cours ezali ou bien makambango et ekoleka kaka boye donc bato baza un peu rassuré baye ba parce que yo soki totiki yo mtu présent parce que na likolo na yo na ide personne en France azate donc makambo yo zoloba donc vraiment bato ba retenir yango peza ba ozongo en considération non likolo nanga représentant azali mais lokolo eleki na fief na ngai tant on a le but que tilelo tozali ko solliciter chef de l'État parce que aussi to solliciter qui est andimaki en tant que père de la nation, père de la famille. Nous pensons que d'ici là à kotika bisote na ba mukumba oyo po heureusement bino kutu bo solisanga bien po boko kanga pe ngape a bo salinga mabe mais non c'est vrai nous sommes au four et moulin surtout ba politique on les a battu mindele ba politique wana to kangi biloko bela mabe olinga kota na sala soki site wana te tonga to répertorier te to inventorier te nombre ba congolais oyo na mindelo ba ekota la président donc voilà pourquoi nous bon to zongi pe di bangat bon netinga personnellement ce qui nazaki na lera kala mais siko na tia société en veilleuse on a zoza la mingi na kishasa ngana décanter situation na ndenge nga mais c'est pas grave tozo bunda na kaka mais tozo senga quand même moi coup de pouce na mukonzi ya mboka ata la biso likambo ya France parce que nous pensons que événement ngomoko ndenge lekaki le chef était émis a moni vraiment mosala ni salami a moni nombre à batu
eza kaka makambo ya mike mike te nde ya kogâche feti wana. Ok, donc je pense que Alisala Zolanda Biso Alisala yebake yaza présent lobby on ndenge ki président mais boyebake suite kozala Alisala ya le loswami Doudule donc boyebake suite kozala donc ce qui makambo pesi suite to ko informer bino pour topesa bino suite donc bakotika makambo on kaka boité donc nous allons en profiter pour marquer une courte pause. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Bienvenue et merci pour ceux qui viennent de nous rejoindre après cette pause publicitaire. Donc vous êtes bel et bien dans l'émission 5 minutes avec César Ngadi. Je reçois aujourd'hui le président de l'UDPS Île-de-France, M. Chimba Chim, qui est ici pour répondre à nos questions relatives à l'organisation de la visite du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Donc, Tozali Awa, Tozongi na plateau, Tozali Awa pour président ya UDPS a fongola makambo surtout pour bamisusu balobaki ke ezalaki ndenge ote César Ngadi musala na bango kowelela mbongo yangwana to insistaki lelo présent azala na biso a répondre na ba question na biso nyoso tout oyo tozali na yango. Président eloko tomonaki na visite à présent yaki awa on dirait biso ba congolais ou bien biso batu otozalaki bino batu organisation bozalaki neti na complexe moko par rapport ya ba journaliste oyo tokolo ba ya ba mindele presse étrangère parce que biso moko tozalaki na difficulté ya kozwa ba image à président na biso parce que de toute façon na nous ne ba des présidents wana zali ya biso président wana za ba français té ya ba almaté donc
tomonaki ke biso tozalaki na privilège te bobandaki mingi ko privilégié ba presse étrangère neti donc ya ba français ya ba belge biso moko tozokoka kutu kopusana na pembeni po tozwa ba image te ata neti ba professionnel neti ba alisala bazana ba zoom milai mais bazobenda ekomi tina suki moya benda présence ate mais au juste qu'est-ce qui s'est passé pourquoi biso tozwaki ba accréditation tozalaki en mesure te ya osala ba reportage o esengeli tosala. Ah, merci beaucoup, Papa César, pour la motuna nayo et puis pour la journaliste na biso nyonso. Na repesa un exemple moko, même nanda kuna yo soki tokei, soki kiteza moko, na ndimite ke yo kotel msangai, Papa César. Ça dans la tradition na biso bantu. Peut-être que dans l'ignorance, hein, ba privilégié ki mingi papa et pourtant ça qui événement na biso. Mais en même temps na zongeli ka na même problème pour dire quoi. Il faut bino nanu bapanzi sango oya biso vous allez organiser Papa César l'être sur la qui na bino na komona que même corporation na bino ils ont même pas reconnu na niveau ambassade oh reconnaissance wana nde yango mutu ngake pesa bino na valeur moko makasi ke parce que ambassade wana ezalaki na ambassade moko mpenza ya biso te tobanda okende te ambassade wana eza ndenge ya sikoyo te donc tokozongela yango biso toza déjà organisé na niveau na biso moko ambassade nde ezalaki ambassade ya mabe yango na biso tobanda okipe bango te bango mpe bando ya avec biso te voilà mpe bamentalité wana ekeiti na basale moni mpo ozalaki na bato mosusu mpe bazalaki na service ya sécurité wana oyo bazalaki ya biso te mpo totravaillaki na bango te ah c'est ça omoni bayaki comme bazalaki wana alors bango peut-être bango batravaillaka na ambassade mpe toyokaki ke président neti yo ozali président ya idps mais avant que tomona président de la république ya idps naokaki bafuyaki yo neti moyibi balobi batala soki oza na maminduki soki ndenge nini okoconfirme biso yango tout à fait soki ezali mibeko ntango otiango en place yo oza moto ya liboso ifo otosa yango te mpo bato mosusu batosa yango donc lokola ngai nayebi ke naza moyibi te nani eloko ya mabe te nandimaki na nga parce que neti olobaka nil ne peut être au-dessus de la loi mais bafaçon mosusu nde personnellement tosepelaki nango te ça va rester cuisine interne po tokotelemela yango entre biso oyo esali keno lelo tokoma ntina bamakambo badébat nyonso parce qu'il y a eu des choses oyo tosepelaki nango mpe te par rapport ya lito biso tosali na makambo mosusu tomoni donc mais de ce côté là nasengi nanu bolimbisi na bandeko na biso journaliste chroniqueur parce que ngai moko chimi ndenge naza boye bitumba na nga nasali awa na poto nasali yango na bamédia traditionnel te nasali yango na média mindele te tosali yango na bato lokola bino badilondole oyo nalobaka keno bato bayebani mingi te mais oyo baza lelo na monde ya numérique oyo bazali na aura oyo mpe bazali na audience mais bien que bazar reconnu te voilà pourquoi nalobi boye na bande kolobaka ke président akei bitumba na biso ya ngai personnellement eza ke lelo il faut nazala fier ke babino baali bakulutu ya lolo bozala reconnu na niveau ambassade et puis à chaque niveau bayeba ke presse ezwa place nango ya 4e pouvoir surtout awa na Paris awa na poto yango na bandaki nango ce sont des failles bafailles ezali moi je préfère beaucoup plus kolobela makambo marche akite et permettre biso ke lobby ou bien prochainement tant événement monsieur Gozala tozala à la hauteur. Mais qu'est-ce qu'on doit faire présent démarche nini officielle tokoza po tozala penza na accréditation moko officielle na niveau ya ambassade na niveau ya Kisasa parce que tozalaki étonné tango tobandaki un peu kosala échange na bato bayotaki Kisasa moko na bango alobaki na biso ke non makambo na bino bosalaki awa biso toyebi yango te donc nga na yebisaki mais c'est étonnant soki bomoni biso tozokonosala ba réunion na ambassade ba réunion na IDPS donc soki bino bozali au courant c'est qu'il y a un problème de communication entre ambassade na bino kuna na Kisasa et là on biso tokosala pour tous à la reconnu officiellement, accrédité officiellement, ceux qui est présent hier, ambassade yebike et Robenga Batu, Robenga Batu. Et là, quand liboso nanu, na uta koloba awat, mbala liboso na carrière na politique, na mona engouement nengona, na mona intéressement ba congolais nengona. Et là, quand liboso pas autre cela qui biso na bino pour qu'il vers l'État congolais à travers sa représentation qui est l'ambassade ici. Na accueil oyo chargé à mission ambassade que je salue en passant, ba papa Chimba. Même bande qu'on a biso ya se ba yambe ki biso ba fongole biso ba porte ba la kisi biso ke wana ezanda kuna biso maintenant erreur est-ce que za banani
yo ye oza na délégation présidentielle mais ovandaka na place wana te soki okomi esika il faut se référer na baélément yo okutiti otuni nga wakenga bafuyaki nga mais mutu mosusu aye parce que ayebi ke nga nde naza wana bakotuna nge eloko te non eza erreur. Voilà pourquoi je demande même na bandeko na biso ya délégation présidentielle il faut bayeba korendre mpe chef de l'état service ntango bokomi esika bose référé na bato baza na esika wana parce que bato wana surtout ke basalaki yango dans la clandestinité te tosalaki yango baréunion ya suka décision ya suka tozwi yango na ambassade. D'abord ça mpona kolakisa ke contact il faut ezala d'abord entre l'état na baambassade na ye. C'est très capital ndenge otoni. Donc pour nous ndenge tozali awa présidence akei à partir ya semaine ndenge ezobanda boye qu'on se remette au travail de façon que la corporation, l'association, et répondre à la norme. À partir de yango nde na lobby, parce que moi je m'étais retrouvé en face d'une force de la diaspora. Otali César Ngadi, azana structure. Otali Ali, azana structure. Otali Jidoka Boy, azana structure. Mais éparpillé, ça ne constitue pas une force. On peut cet exemple dans la Mboka France. Chaque année, le président français qui n'a qu'à rendre la communauté belle visite. Mais les Congolais, est-ce que tu es d'accord? Pourquoi? Parce que tous alliés éparpillés. Nous ne sommes pas ensemble. Dans la diversité, nous sommes tous ensemble, mais le cas intérêt notre parti, je pense que ceux qui ont capitalisé l'intérêt, nous allons évoluer. Ok, donc merci beaucoup Nakanisi. Vraiment, vous avez qui vraiment explicite dans ma communauté lobby. Tokomi presque à la fin il y a émission Nabiso, si que présent dans les côtés au mot de la fin nabato tout bazolando sur cluboaoriginal.com. Oyebisa bango nayebi déjà motema na bango za okita okitisa bango motema ou bien ceux qui peut vous un message mususu ya kopesa opesi yango. Non, unique message dans le c'est ça on est chef de l'État parce que hier mutu à Salaki que Makambo et ça Makambo et Salema na sengi d'abord bolimbi sinaba tout se sentir qu'il les est d'une manière ou d'une autre surtout par rapport à Makambo et sengi mbongo. Bon mbongo wana kopesa biso bande ko na poto awa c'était ba bengi en collation ata soki ko ya lobby mais tous wango na ndenge moko symbolique hein tous bon yango pe mutozo kolakisa grandeur na biso mais le cola ezala qui promesse et puis promesse on est outil dans l'état. Moi je pense que l'état il faut la paix quand même à la hauteur ya ko assumer la responsabilité na ye. C'est ce que nous allons faire parce que biso pe awa tozali continuité à l'état. Donc à part bolimbisi na sengi na bande ko nyoso tout qu'il faut tozonga susu na case à départ to ya susu belé ndenge toza ko ya wana pour réfléchir par rapport à Mboka Nabiso. Parce que ceux qui doivent réfléchir, tu vas subir, tu vas là. Et pourtant, nous avons un grand, et puis Mboka Moko te vendre tranquille. Donc j'espère que d'ici là, tu vas la restitution. À partir de la restitution, nous allons non seulement composer Bajalon, mais nous passer par l'action. Pour le peuple congolais à la on a beaucoup appris ici. De mettre en valeur ce qu'on a appris, de transplanter vers Mboka. Parce que le chef de l'État n'a cessé de le marteler, il a besoin de la diaspora. Il a besoin, mais nous avons beaucoup de bagages. On a besoin de aucun des cas qu'on a payé à Pessayo Moussala. Non. Ah, Missa les ébélés à créer. Missa les ébélés. Technologie, tu vas prendre. Missa a beaucoup à prendre. Voilà, il est temps, peuple congolais, tous se mettre ensemble, n'engue chef de l'État l'obaka, esprit naïe, pour mboka ne tongama, et qu'il il faut tous ensemble, comme on dit, l'union fait la force. Bon, et pour Nakosuki ça, il y a tellement de spéculations sur les réseaux, tellement moutinho soit commis, yo zwaki boy, ngamokuta walobike, dans une 20 000. Mais bon, on a ce cas qui passe que, attention, on a 1 million, et qu'on peut-être à 1%, on a même à partie. Mais peut-être que mon anga faut même ne muto règlement mbongo te les ala culture et autres zaki nango ya ba valeur mbongo bazoba kolo kotango kaka boete. Je veux à ce que bat oyo ozana source sûreté épargner baninga parce que internet oyo ezana moyen surtout ko utiliser ngo utilement mais na monde comme kota ma futilité belé ce n'est pas ça. Il y a ici qui a les salles ndenge groupe César Alobi c'est là en famille.
Et puis, entre nous, les Congolais, Tolingana, et puis on va évoluer. Nani yango na ndako na bango na lala nzala te. Nani yango papa baissé promesse, en tout cas, là, qu'on réalisait. Ça existe. En tout cas, la spéculation, Oyazwaki, peuple congolais, Totika Nanyango, surtout dans ma chef de l'État. Ceux qui ont Zaki Nambongo, Nengalobaka, Alina Pesame, Azaki Nambongo. Ok, donc merci Président de nous avoir accordé cette interview. Donc vraiment, Tokozé là, après ce qui m'a évolué, Tokozonga sous vers eux, donc malgré l'agenda, on a dit vraiment chargé, mais au Tenaki qui est Oya vraiment pour ça l'émission Nabiso. Donc merci beaucoup une fois de plus. Merci Président. à vous, merci à toute l'équipe. Ok. Merci à toute l'équipe. Donc c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par Alissa là, assisté de Yalolo, Swami et Doudoulé. Donc nous allons nous retrouver dans le plus bref délai, c'est-à-dire dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe, il faut solo, Nambuntu, Tonadikosi. À très bientôt. Original.